ou annoncé et le comme après 2 jours après et salami. En tout cas et sunga qui penza bisoté par rapport à maman Fabrice Salaki. Ça est bien madame Libotate. Sunga bisoté. Parce que là on est passé là kambala mobwe parce que là naie a senti que l'autre a bien soit avec rendre une visite à Monique eta pasteur ils a bien été ou comment. Non, depuis faire vandi awa na ngazobela. D'abord ba musicien wana bazali soit contact na vérité. Vraiment faire une pour ma santé pendant 2 ans. Voilà des nini. Bon sucre. OK, c'est diabétique voilà. Diabétique. Sucre ça go déranger banda longtemps. Fallait écouter akende banda ya mboka. Mais il arriva qui invitation ya ki tout déjà. Mais le repère qui sous moi passe là qui passeport on a que expira qui moyen qui dessus à la qui devait venir plein à qui nous a besoin à la qui venait maladie. OK, on s'est préparé pas que nous a besoin dans libanda. Ouais, un qui de Paris. Pasteur que ça qui na kata Sokoda beaucoup lo bani tombela ni beaucoup ça. Bon, pasteur azaki na Sokoda mais il y a qui arrivé vraiment aïe au bout ya Sokoda. Ah, au bout sous na Sokoda. Alors que je balade na mais tant que soit sur bambongo ngo et au monde appelé bohem sur Ibungi. Comment expliquer? Ibungi, ça comme ça balade pena sur mbongo yango yé. Ibungi. Tant que vandi, je me suis accusé de passer l'accident, na koi na moto, abia. Nzamba ndanga sur bambongo. Alors pourquoi balobi famille na banana bino bana livulu bozo accuser Fabregas par rapport à publication et ça qui n'a pas signé que Fabregas a publié en autre tandis qu'il y a ça qui n'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Bon au moins Fabregas a avait leader. Fabregas ali collègue na epé sous ex-collègue na. Non, Fabregas a là qui musicien. Ya Kumuda. Ah bon? Oui, alega kunat. OK. Alega la vignora. Azalaki mwana musala collègue na été. Azalaki mwana musala musicien na ye. C'est na ye. Ti akende ba parcours na ye auta na la vignora esthétique. Ozalaki ya président Newman. Ti fi azalaki awa soko koti awa boye bovandi. Iloka liboso. Biso a bonjour ezozate. So koti ya bana livulu ba ye bina bana limbe zaka ozana. So pesi ozana cri na yo ka peke no ozana. L'accent ozana. Ozana ezali esengote. Ozana. Ozana, je quitte au Vandi. Abo ba ne mama kosulu bona ko sambela. Akobete loka masolo kaka ya bonzambe. Azale arigeta ki makasi. So tali bien loke kumbe na liwa eza biloko batu ba pibiliaki. Moni muta secret azande monter na ba biso boye. Ba kokaba shok. Voilà, kokaba shok. Donc shok ki wana ti kotaki esagi. So ki biso ba oboto aki ba shok. Bongo siko yimo mukona mazaki anfi. Ayo kwa ndeni. C'est ça. Donc souci wana ezui rapide akoki yango souhaité. Où est la dontologie? Dontologie na biso eza wapi bozo fingisa biso bozo en tout cas eza vraiment passé. Eza penza passi. Mais ne la monio bo et puis tozana pour la moni quand même ozana dontologie ya boulot. Tozana tozana be mission bele ba ka pour créer ba base ça les boy non c'est pas bien. Même madame maman pour na resoyer eza passi. Passi oluka actualité. Na ebité ko la beta conseil na matériel na ça eloko wana pour attirer batu. Vraiment biso bana mbanzale mbali vulu ken vuto na kanda Fabregas makasi. OK. Donc ndenga za mo ya biblique. Pardon? Aya pété. Na matanga. Aya té. Pas pour faire papa na. Aya té, pe tu na ga Fabregas a gafé. C'est quoi beta. Aya té. Yé pa yebi ke no o za ka inikini. Fabregas aya té. Asal mabe. Matanga corps na clinique. Mais ndenga famille bazo sur le là on dirait la grandeur ya pasta et au kine cinquantenaire. OK, jusque là corps ya non na clinique universitaire. OK. Ba kufula ki kuna. Soki ba yoka na bango bien ba kozwa corps ba kenango na cinquantenaire pour na poids ya mutupe et ça la kilo ya makasi kilo. Ba moi moké tolé ko mona bino ba journaliste et puis na ba tapé PRD tolé ko mona na biso pe ba petit quartier to ya kozana e de temps en temps na mametali masolo kaka. Mais ba pasteur o bayebana ba collègue na e bando yo rentre. Ye ba pasteur o bayebana ala pe se pana bango de. OK. Ye pena mikiti saki. Amilongola ki o yazalaki amikiti si donc ba pasteur ba ya pa na awa eza bon, so ba pasteur amiki ba la répéter. Soit il pas yo quelqu'un pas membre moi ya famille direct nda publier que pasteur akufi. Azana numéro ya itiki mbokusu.
Pas un producteur naïe. Dans la degré à mon tour, à salir réputation naïe. Mais oui. Producteur à Fabrigas, c'est on appelle des papas. Oui, oui. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidor TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous et ça vraiment la vôtre qui t'a comme Makasi. En tout cas, merci Mingi. N'abonnez pas, vous aurez toujours là pour liker, pour partager et on s'en rabi vraiment. Tito Komakasi, aujourd'hui, au relief, une équipe de Gemidor TV, de la descente dans la parcelle familiale, il y a Pasteur Christian qui est beaucoup sur Alliance d'Akoumouda, autour qui Barimer et Tambolaki, par rapport à Barimer, au lieu de la Barimer, mais et même Moto, na liwa au lieu comme réalité, Pasteur Atiki, se trouve, mais qu'un peu pour interviewer quelques-uns au bazar, tout va vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Rimer, il m'a couffé. Tout le monde n'est pas l'équipe dans les médias pour nous démentir. Mais notre grande surprise, à Tiki Bissopé, il y a solo. Je ne serai pas vraiment trop kilométrique. Merci Mingina Yemoko, les boss, le patron de leur patron, les boss de leur boss. Là, c'est bien. De Yonzinga, les grands archivistes, les papas Google. Merci Mingi. Dans l'occasion, puis opportunité, où on peut s'aurélier par rapport à les cabos. En tout cas, je ne serai pas trop kilométrique. Et ce matin, on fait un plateau, tout côté déjà. Mon comportement, il y a vraiment information à l'amiable. Banangola, Gemidor TV, Kenya Bosso, avancez, Gemidor TV, et yena kama kitok, et yena makambo ya malonga, ba comédien nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awone kat, ba musicien nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awone kat, nyoso tuto sala awa, is a super canon, is a super barbara, is a pusara makit. Toko makasi bande kunangai. Baba de Yonzinga, udo sere musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout kende liboso. Allez go. Ben misho kitoko, ba musique yo kitoko, ba théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko, izene Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujawan. Let's go. L'initiateur c'était Yonzinga. Les abonnés fidèles, tout mais un peu koyeba par rapport à l'IWA et Pasteur Christian Kimboku sur Alliance d'Akoumouda Newman Dengue Aoutaki Koti Kapson Panzina Awalazana mon quoi ya petit frère na mbalé qui na obakula na ye openda ya bokola par rapport à quartier par rapport à vine ba vivant venana ye pas mais un peu koyeba ça biso sango ya liwa ya mbala kata o e komeni biso ezaki ba rumeur et puis ba rumeur en komi ya solo ndenge nous sommes plus tardés. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Bonne santé papa. Zamba zo ba de madame. Oui, parce que comme on a Kombolanga Papa Mbongo. Papa Mbongo bibliothèque vivant. Bibliothèque vivant en tout cas. Par rapport à Pasteur Christian Kimboku sous Alliance d'Akoumouda Newman, vous avez une. Bon, Pasteur Christian d'Akoumouda Newman a tout azabena donc vieux pena oyo à la kisibiso banzela makambo ebele. Moni quartier banzali mais ça quartier moko tout ça pemina inikine. Bango baza bato yo déjà na batanwana déjà ba bimaki déjà na makambo. Tant que je peux touiller, bah petit na bango, tout l'année pégan zila ya vidéo, quand ça peut na faire na biso, na go bien, on a bien avec anglais. Ok. Bien avec nogo, pour on va ça bah petit frère, bah mère na biso, par respect, na bien avec nogo Christian. Par respect au bien avec nogo Christian, c'est quoi ça on oya liwa oyo, liboso za ki barimer, et tambola ki na ba page par-ci par-là. Comment on a parce que le Pasteur Christian le lendemain avant tout le monde qui a les cas qui peine à médias américain un peu que de mentir par rapport à Liwa et Panzana qui a coupé ça qui faut ses formations mais à notre grande surprise pas même 2 à 3 jours directement tout qui sous confirmation que oui le Pasteur Christian d'Akoumouda Newman à Tiki Bisso et là on est c'est pas ça qui pose Rimer et la Tanzo. Bon au moni ngai na zo message wana na 1h20 va qui na ndako na la téléphone est sonné Alvin Ting mon frère Ero Nini. Oh monsieur yo mtuza ma info je m'attends que papa Christian Koufi Pasteur Christian Koufi watu za ino Rimer wana tenda Rimer zaki ya tenda la muki na bibo na me reverfier na ba page et na koti bi Facebook ya mona songi na moni ba publier bon na bina tata son ba page na biso bana mbanzalemba na ba groupe na biso na fait na ba niko verifier na mona ki na nga ngote mais ba monsieur souper ba tiaki et puis na ya go mona musicien moko pe kaka ya Fabrigas ayaki pe kotia tango atinga bite tongo etana non tongo etani
na bandi ko vérifier na ko mona ye kaka na kiti matinal ya pasteur Michki Mbukusu a osa témoignage vivant ya ye moko qui a envie à profiter par rapport à Rimer boyoka qui par rapport à Rimer a ye pe ça va nonga monga yo na za pour ko solo makambo to za envie ye moko ya bike noter ngai yo nazali na za envie pour ka bozo linga bo manga avant ta soki na ko kufa liwa pour na biso ba chrétien za na on repos très bien et to banga ngote yanga ki a sala ki témoignage na l'église et puis tant ba nyonso ba moni malgré sala ki bongo mais ba tuka ka na internet bazo mona ke na ko sabi oh mais ye moko ye wana pe na ye moko wana alobi ke no nga za envie na date pe bat saki yango alors tant tout le monde bi ba via za na ye kimia et puis na ba audio asali su audio etambola ki su makasa bi nga na zali donc tout le monde abenga ki ye enregistrer audio wana zo publier abi bon a via za na ye azala ki fuma vie bien ça n'a été boité par rapport à Rimer Anding et Tambola. Est-ce que Azaki n'a problème moi soit Azaki malade les gens pensent qu'il n'est pas moins temps même sous moins visibilité ça tend à couper ou comment Azaki malade Azaki n'est pas quoi bien pour Rimer on estvé ça fait 2 ans Azaki n'a absenté au bigenzo tout ça m'a belé tout est belé vraiment vers une problème santé pendant 2 ans maladie nini bon sucre OK Azaki diabétique sucre ça a dérangé banda longtemps fallait écouter akende banda ya mboka mais ya arrivaki invitation ya ki déjà mais le que qui sous moi passe ça là qui passeport na que expira qui moya ki ndeseux za là qui déjà pena plein akende zo ba soin azaki pena maladie OK on s'est préparé pas que zo ba soin na libanda ouais on akende Paris pour zo ba soin OK on akende avant Rimer wana Tambola état na échangeaki ou soit état na comment qui moi bien te pour Rimer wana Tambola bon oui santé azaki maladie moi réussite moi réussite salaki azaki pe santé azaki penza malamu te abela azaki pe maladie. Alors pourquoi balobi famille na balana bino bala livulu besoin accuser Fabregas par rapport à publication et ça qui n'a pas signé que Fabregas a publié en autant tandis qu'il y a ça qui n'a envie. Qu'est-ce qui se passe? Bon au moins Fabregas a appelé leader. Fabregas ali collègue na epé sous ex-collègue na. Non, Fabregas ala ki musicien. Ya Dakumuda. Ah bon? Oui, alega kunat. OK. Alega la vignora. Azalaki mwana musala collègue na été. Azalaki mwana musala musicien na ye. C'est na ye. Ti akende ba parcours na ye auta na la vignora esthétique. Oyo azalaki ya président Newman. Dozali mwana na ye. Aye ba ki bien balepe ko bengana ko solola. Alors tango publiaki yango batu tout balandaki. Parce que comme on a que ça vrai. Moi na ezaki Rimer. Talaga Fabregas. Wana no Rimer ye a publiaki. To ba su ba confirmer que Fabregas. Mais le cola, tout ça, bah numéro photo benga to vérifier ça solo. Mais tant que vérifier, ils a soloté. Alors là, et puis ça qui biso et puis tisiko to na bakanda muke par rapport yo ou annoncer et loko moko boye après 2 jours après et salami. En tout cas, et sunga ki penza bisoté par rapport maman Fabregas salaki. Ça bien malamu libotate. Sunga bisoté. Parce que là on est pesala kambala monbue basole na ye a senti que loka bien soit avec rendre une visite à Monique était pasteur et bien te ou comment. Non depuis fait vandi awa na ninga zobela. D'abord ba musicien wana bazali soit contact na vérité. OK. Rien. T'as moi visite pendant ces 2 ans là. Ah ouais tout monde a te que non mais c'est moko boita il Fabregas sana mwana matete. Ah ouais. Ti aya kaka ata moko mota bulaka kota ata la président na ya yata. Si wazili kaka sango ya liwe ya lokuta mala moko a publié on la page. Ata ba pasteur ba collègue mais ba pasteur ba ndoya pour rendre visite. Ouais, moi pour faire la très compliqué hein. La très compliqué. À cause de n'importe qui te passe sur la nayo. En tout cas failli ba opena. OK. Tout le monde écoute ba makio hier za boya mi ba makio na boya ngo trop de ça monde que na pipsi na zate. Na pipsi na zate. Vraiment bah moi moké tolé ko mona bino ba journaliste et puis na ba tapé PRD tolé ko mona na biso pe ba petit quartier tolé ko za naé de temps en temps na mametali masolo kaka. Mais ba pasteur o ba yebana ba collègue na yebanda yo rendre. Ye ba pasteur o ba yebana ala pour se pana bango de. OK. Ye pena mikitisaki. Amilongola ki o yazalaki amikitisi donc ba pasteur ba ya pa na awa eza bon so ba pasteur amike ba la répéter. Ba msu ba le ko ya kotala ye. Ba le ko ya.
mais siko sango oya solo oyo siko po akufa elo ni causer liwane hormis cause la diabétique parce que zaki rimer boye mo parler qui a sali témoignage parce que à mon état na bon état parce que ça c'est témoignage pour confirmer que ça en vie muto za na mbete hôpital sur la soins intensifs on les caté donc il a confirmé yango so qu'est-ce que c'est fait que état na mba mo que changer tout le monde qui m'a publié na page et commerce maman omoni so lali olodi okufi so kitongo etani je pense que nous deux allons ma cité peut-être que boya pe kobima déjà mutoza en vie bolobi akufi déjà mutoza en maladie abela kailoko bongo esunga ki epete très bien ti message wana ekotaki même sur le ti ça témoignage na église azale prendre ndenga za ki c'est-à-dire azale arriver taki makasi so tali bien iloko ekombe na liwa eza biloko bato ba pibiliaki moni muta secret azande monti na babiso boye bakoka ba choc donc choc qui wana ti kotaki esaki soki biso ba oboto aki ba choc bon siko yimo mukona wazaki enfi ayo kwa ndeni c'est ça donc souci wana ezui rapide akoki yango suite amoni que aza en vie mais ba lele déjà ba bomé déjà en vie tout monde va te souba bandi ya kolela na ba page ba bandi kolela bandi ko ba n'importe quoi o ba yebité moi ndi oyeboy oyo za matière pena ya vrai ya lokuta te et toi pena to ko sa ba douter donc vieux tangu ayoki message wana Fabregas a publié ki yango ba tout ba commenter pesa ki ça qui fait bien tasser des rechutes ti clinique ni ti vers okufa ya solo t'as fait sur Fabregas mwana naie na kati orchestre bazala azamu pa tete ceux qui battent qui savent pas Fabregas les gens peuvent directement confirmer oui et montant à tali yango sali pas si douleur mais tu allez goûter mon pe Fabregas tanga moni que via zali fallait qui abongisa comme abongisa que non mentir que ça yango te mais atiki pe kaka souvent les voulu bolobi ni pour na kambo te biso to apia na kanda makasi pour na Fabregas na ebite eloko na chile no lunette na ebite eloko esala bango eza d'abord sixo via sali Fabregas a poussa na sala ngote ata muke a poussa na te ok mais kata muke te d'abord yozo luka oluka actualité na ebite ko la beta conseil na matete ngasa eloko wana po attirer batu vraiment biso bana mbanzale mbali vulu ken vuto na kanda Fabregas makasi ok donc ndenga za mo ya biblique pardon aya pété na matanga te aya te pas kufia papa na aya te pe tona ga Fabregas a gafé c'est ce quoi beta aya te yepa yebike no oza ka unikin Fabregas aya te asali mabe même excuse après présenter en côté na page même mes condoléances ndenga za no to moni loko te à part que publier mon temps pour publier mon takufi alors dès que vendre maman tu as un méchant Fabregas à Saranate donc matanga na biso aya na été en tout cas les abonnés fidèles de notre chaîne en tout cas boyo kinde Fabregas bana livulu balobi Fabregas ameka kotia makolote na matanga na bango parce que ceux qui ba monier il y a un liboso qui a routier rimer à l'okuta mais à démentir en monter jusqu'à ce que le V atiki biso donc Fabregas na ba villageois boyo ka message bo mais la Fabregas ba livulu balobi atia makolo kunate même ata ba monsieur msusu ba koya na bango on miss Fabregas bon au moni pasteur Christian bazolela na ba voler mi balé double casquette état que pasteur état que musicien moni tia za qui envie se poser question m'amener à musique à boya ngo pété pour na landa le parcours na e ba est-ce que songa na bota mo na ngai na bosa na kombo na e ça va œuvre donc c'est-à-dire poids o ya za na ngo o batu ba bazo zulé yango beaucoup plus bon sona lobi ezala bon pasteur eza yé moko na akufi pasteur mais o ba batu bolela mingi ils ba œuvre na o ya ça très bien et yango ne batu bolela donc ba mission ba roya porte pour lele ça peut n'atteindre ya matanga zolela mais Fabregas inde ayate mais ba o batikali o bakoya ba yi pour azalaki envie a boy azo benga bango azo loba talaka mutu pendant 2 ans alobaka mais na ebike mingi pe bakoya te po ti pasteur kufi bo a dénoncer bango a dévoiler bango ba secret donc ba inae abili ni pe ya maladie na cause maladie na euti par rapport à ba secret ba na ko développer maman yango e causer qui a fanda 2 ans pasteur Christian abotami na famille oyo batu nyonso ba serviteur de Dieu na mwana suka OK ndenge mama boti bango nyonso tout kombo ya mbuta azate o tonto azate
bango tout ba Emmanuel ba Samuel ba Christian ba Jean ba nani tina mwana suka Benjamin. Donc kuna baza famille chrétienne. Maman la qui pasteur donc ne baza bango tout donc jamais pas le bakeno pour bander ko dévoiler pour yango nde esali bongo non ils a bongo te pour mission ba kufaka ba dévoiler nini. Très bien. Ils a yango te. Fait bango do linga été pour mais l'arté pe les cas qui trop. Non mais Moussa les aki yango wana moni batebele le no bisapi bande ko belé moni balobaka soki nina ebisi yongo ndoni ndakala za maladie yo fo ndima mais ce que batu pasteur do dévoiler ba secret ezabi mais batu bon ndima pekate o ezanzala eza pasi et c'est passé dans muda koza facile ya bongo li motema bo so mutaba tout c'est un lobaki yango te pourquoi non azalaki na mondi wana alobango ndeni mais tango atiki bandi ko loba zo aider ce peuple de Dieu. Vous voyez, si vous avez awa soko koti awa boye bovandi iloka liboso biso awa bonjour ezozate so koti abana bana livulu ba yebina bana limbe zaka ozana so pesi ozana krina yoka peke no ozana l'accent ozana ezali esengote ozana oziki tovandi abo bana mama kosulu bona kosambela akobetele yoka masolo kaka ya bonzambe soko bandeli masolo moko boye tamzusu ya biso petit wala vantiro ndabango za vantier. Comment on a bêté mbata jour mususu azali pekanda makasi ndazaki wana so va fâcher mabe donc azo dévoiler ba secret azo sepiana été oye makambo wana ayebaki yango avant ebele ba kotango lelo nazo aider bino lelo ye déjà na ba 56 ans 57 ans mais peut-être banu bazo lelo ba âge wana te azo aider bango po ba bongola nde mitema ezate ke no bango likona bango tia dévoiler kufa non vraiment. Ils ont bon côté. Mais famille à pasteur Christian ba moko bazoboya ba bato ba média et filmé à part ka oezaki lobi bandeko ba yaki bazwaki lelo balingi média et filmé te tozali na matanga wana bien to bendi ku toza pembe ndonzimi to interviewer mais bango pena ba boy elo ne sali ke pas ba boya directement média et filmé ba. Bon effectivement ebele ba collègue na bino bazoya pe na ndenga mabe. OK. Kutu moko oya yaki talaka ake a changé bilamba tina chambre ya moué. Pardon? Ake a changé lamba. Il est journaliste. Tina chambre, à côté de maman va na chambre. Moi c'est na chambre. Bon, toi ça pas si bon moi pas ganga pene belé à te mais voilà qui au gifler attaque au gifler. Déjà acte et loko onde kwa sala qui déjà et ça qui malamu te. Par la famille bazo interview ko tuna ba question belé musu ba kini ba ocha ba titre moko boize yango te bazo kosa banini yango moni même itso moni na yambi na ndimi peut-être ba yebi no wana bibliothèque FIFA. Très bien. Et puis belé pena ba ya ba benga na bango. Tina zape ba benga déjà mi balé. Tu vas qui peut kala to humeli. Chance to zaki un peu patient ce qui t'aime. Et puis boye ko tu boye po beaucoup type ba musu bazade. Vraiment bazo bengana. Pour bazo sala ngo mabe. Très bien. Mon to sai na yo émission na biso makambo eza vrai. Na commenter lote. Ki bato ba Holanda bi noté mambo ndeko lobi eza ya solo. Pour tole ko yao. Tu fandi tu sololi. Asilisi na kei. Sibi to na kopa ko sala via benga uyaka. Saela yelange loko boye na mbusanga mabino esili. Vraiment. Alors on a tinaté journaliste moko ye joine information ya vrai. C'est ça. Oui, ça peut battre. Ko chatter ya lokuta te wala penda. Ni atira mabe titre mabe. Le sunga peta da muda moto munene. Ah pena moto munene. Odo ba deko bana na chèque ba ku feli munde ko na bango wazaki star pona bango wazaki ba obande bango bazolela wana ali muta ku fi boya ba interprétation mabe ça tina niveau ko changer bilamba na chambre moué. Où est la dontologie? Dontologie na biso eza wapi bozo fingisa biso bozo en tout cas eza vraiment passé eza penza passi mais ne la monio boy et puis tozana pour la moni quand même ozana dontologie ya boulot tozana to sano be mission bele ba ya pour créer ba base ça les boy non c'est pas bien même madame maman pour na resoyer eza passi nenga za boy déjà bi mais na bise maman moza obligé ils obligatoire te mais et au sengata moi maloba no moké et au songa bato et pour ça maman pasteur et au ratété mais tout la nano ce qui t'a coupé ça mais là a coupé koloba mais lelo na ndimite ka oloba lelo ndimite koloba mais tant que famille tant que moi na quartier moi na famille parce que nous avons déjà mutu on a famille na eza bien accès mon libre bozo loba nini par rapport à lewa e komeli bino ya pasteur Christian Kimboko sous alliance d'Akomo Nyoma.
Bon, et l'autre, le liwa, ils ont destin. Ils ont mis le but éviter. Alors, ils n'ont pas suivi dans le thème. Tu vois, tu as un commentaire ébélé pour nous t'accompagner déjà. Très bien. Ah oui, Tikali, au monde déjà, pasteur Christian, Azaki, sur Yabiso Mokate, Azaki, il y a. Mokili Mobimba. Mokili Mobimba. Donc, tout ça, à Walibo, tu dois vendre à Napalé, bah, on va monique, bah, Goya, on va bonne volonté, bah, ya. Tant corps dans la clinique, maintenant, les familles, bah, sur le, là, on dirait. La grandeur, il y a pas ça, il y a des cinquantenaires. Ok, jusque-là, encore il y a une clinique universitaire. Universitaire. Ok. Ceux qui ont bien, corps, ils ont un cinquantenaire pour un poids, il y a ma casse kilo. Pour l'instant, on a consoler la famille, toujours quand on a voulu. Tu as un face de temps. Tu as une victoire. So, tu n'as pas d'akumuda, baebi. So, comme une tendance, non, on pas tout baebi déjà. Ah, il y a personne bungati. Une tendance qui est commis, au tu n'as pas pasteur Christian qui m'boucou. Ah, il se parle bango yangwana, mon station na sino. Tout ça. Vraiment, merci beaucoup, papa. Tous vraiment t'amingité. Les abonnés fidèles, beaucoup l'andabiso de partout, vraiment, beaucoup comprendre que ma campagne les a vraiment est par rapport il y a pasteur Christian, mais l'État nous fait vraiment énormément défaut pour la Colandela. Ma campagne en tout cas, beaucoup de jeunesse au boire au sala misala, matin à suivre mutakufi, d'ontologie penda et réclamarabino vraiment. D'ontologie vraiment et réclamarabino. Bossa musala, l'olenge et l'ongobanité. Bossa musala l'olenge l'ongobanité et ça la bien te besoin rater baninga mususu pour la cause au bazar la volonté to amour et sala musala wana beaucoup sala vraiment bien habité par rapport à gouvernement parce qu'il y a zaki dia muta sokoda je me trompe pas pasteur que ça zaki na kata sokoda beaucoup le bani tombela ni beaucoup ça donc pasteur azaki na sokoda mais il y a qui quoi arriver vraiment aïe au boya sokoda ah au boya sous na sokoda alors que je balare na mais tant que soit sur bambongo ngo et au monde appelle bohem sur ebungi comment expliquer ebungi ça balare que pena sur mbongo yango ebungi tango avandi je me suis akia sur basala accident na kwei na moto abia nzamba ndange je suis bambongo vraiment il sous langage bon à mon avis bon pour abeta sur musique mondaine bon mbongo na bakina kozwango ba musique babeta ka ba so baboni ya sala ngo jatika quand même ba evre na ya kala falela akata yango vepena kata ki koza bo azazo su mbongo na tango kete et même talaka na ba numéro ya ba musicien tout a effacer yango a effacer ka ezali pour la nini c'est-à-dire avec les batouana ngala tout sur monde mon côté alors ba o bazaki ya ye azote ba on payer sous bazalaki no balinga payer sous te ba olingete ba ozasu c'est la ligne mon côté na ye vraiment ligne mon côté na le pasteur Christian Timbuku sous alliance d'Akumoda ou atiki biso esala biso vraiment passé peuple congolais mobimba parce que azaki ya biso mobino famille kakate bana livulu kakate azaki ya Kinshasa mobimba Congo mobimba ya monde mobimba parce que abini sape monde babina ba danse na ebele ba linda betama mokonza ba shenge yembama tout monde a passé la prière mon kama casse pour la nation na stade si je me trompe pas ouais et viwana un journaliste belé bazaya ko yebate bazaya ko loba très bien privé abeta par mon be solo pour la stade des martyrs et belé amona makambo na stade des martyrs amona makambo amona banyao banyao bazobima banyao siku batu bamona ka no da kumuda avantier nzala pasi mais makambo ya mona station ki mukwalingwa kufa na stade mama banyao nyawa mwindu plein événement, il y a plein de prières à la stade. Tout ça, on a un libota expliquer et puis sur une stade wana fallait qu'il allo basusu expliquer biso histoire à stade maman na stade OK ba pasteur fallait qu'il ba chaile poids ça pour makambo ça na stade au papa Mobutu asala zaki blaguité Ponga bima kambo salama wana ezama ma blague té. Il y avait beaucoup de sacrifices. Très bien. Stade nous omona ngwana ezama mala temple. Ya ma ya solo. Stade. Ama.
stade ya blague te événement minene ça place de bon makasi beta musicien nyonso oyo abeta concert na stade soki ezaki abeta yango lobi mais abeta yango samedi vendredi service ya kosala boulot esali service ayosala makambo na ye. Est-ce que bah livre beaucoup l'embissé la Fabregas c'était par rapport à rendre visite c'est pas ya Wazaki comme papa na Fabregas ayate d'abord ba mise ba benga to m'appelle wa ça na été aya na été so aye ba pote buzoba vraiment amekate po biso koto kampa eza mobolo ayate Fabregas ko yate kutoza penza ko yana ote lambane bilambalia lambalia na yo ba livre pena ba boy Fabregas ya matanga ya Dakumuda Newman Alliance Pasteur Christian Kimbukusu ayate so aya ozonga te ozonga te ne bo sasa so aya awa ozonga te bata makasi Pasteur Christian zaki azana bango na quartier abimate ba bourrin si baza ba mettre Laurent Bazali donc abimate ata ene ba mettre matete aussi écoute ta ya pété ta pété non ya te avant na Rabbi Saka information l'erreur est humaine même soit erreur soit tu es pas yo quelqu'un soit pas membre de la famille direct da publié que pasteur Akufi azana numéro ya Etiki Mbukusu Quoi producteur na ye ta la degré ya moto azo salir réputation na ye mais oui producteur à Fabregas c'est on appelle de quoi pasteur oui OK ay bon quand pas de Etiki Mbukusu azana numéro na téléphone hein. Très bien. Producteur na Jesus. So monique no eza bongo fo benga ndeko no tuna. Très bien. Ndeni boss to ki yo bengi to vérifier mbama ko publier. To se pela ngombe. Côté wana pesa na moi flou hein côté wana la te. Côté ba musu ba porter plainte po azape na babali ki musu ba avocat bazali. Très bien. Avocat bazali ba mususu peut-être peu à cause de convocation. OK. Ba ko ke samba. C'est matata. Blague té. OK. A okende ko samba. Par rapport à Rimer oyo tambisaki au démentir yango peut-être si moto akufi eza fraction we biso dovani na quartier oyo ni dovani koto kampeza awat c'est-à-dire mon pépé à droit to ekota biso betara bien et tozala na pedingo betara bimi beko ya kosakana te tovandi boye très bien donc so to bito bimiselo ba voka et puis ba voka nyonso tout baza ya Fabregas ba uta inekini OK ba uta inekini donc toyebi bata procédure bazali ba olandela mambo wana neti Samuel yigo atiki yango te yigo tabaki déjà faut apporter plainte pour ça ya yo ka kututé tout monde ende koné moko alekaki na média na ba page azolo atango a démentaki que pasteur Christian a profité d'Akumuda Newman tout monde lobby place nga au relief on a confirmé que le pasteur n'est plus dans la moni a sali vidéo le binde bolobaki bomaki déjà moralement ce que bomi et physiquement union so wana na CH ndenga lobaki yene mtafundi Fabregas ou comment yende penande ya Emmanuel yana il est pas un pasteur hein évangéliste Samuel. OK, Samuel. Nengazawana. Donc il est très compliqué. Na batunyo so bagimbuku so nyonso. Ndama tata zaraye. Très radical. Ayo ate maza bien. Mais le quoi déjà amoli que no grand naé boboma ki azaki na bomo sikwa kufi artikate. Pour droit dans la place moko boye bafungolaka so muto sali loko mo rimer droit yebini na osala na kati wana. Ndeto ngato yeba so muto sali loko bongo il faut se la nini. Faut tout comprendre on ba mo so yeba peke no so poser loko boye mbala sima ba okanganga bien so na loko ba okanga eza boye donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas tous autant mingité parce que tu écoutes bien vous allez na matanga pour tous autres vous avez bonne volonté vous savez que tous autres éviter programme na ne pesa mité parce que muta faire ka programme e pesa milité tout ça a na lupangu to va na biso to lela to lela ya na biso président na biso pasteur na biso lela e ala na famille ala ke ba ndeko na e même si bato ba monique ba yo Pierre na bango ba mona famille ezali alors so famille pesi programme to ya pe suko awa to ko ebisa bato ke na programme pesa milité na minute oyo il faut programme moko ezate. Merci beaucoup na habité bato bolando de partout ba fana d'Akumuda la pembe na musika ba kolanda yo ba ndimi ya pasteur Christian Kimbukusu ba kolanda yo websi bango nini bon na websi bango Bibelobi dans mon camp Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour danser il y a un temps pour s'éloigner. Donc ils ont lango liwa pas bozali be no vini ngaza déjà kufina les chrétiens obuye baki wana biso tozu de bati to koma de ba master Jésus donc ngaza na bozami no calme donc vie a pemi pembe na ba mange azana na calmement pour déjà la vague déjà ça va œuvre naie
ate bato yesu église na pesa awa église na kane na lupango awa lupango église na parcelle familiale lupango ate église la place wana église ya mbala sima so oyo tosala émission na église ozomona pena ke non talaka moto atiki église vraiment atiki pena église via beta non via beta ba 5 ans ala na église 5 ans pa yamba yesu 5 ans beta na église ka pa yamba yesu aya onga pena makolo emsu bana lemba makolo ti na zamba awa pona loye longa nzambe les ablagiti bana pour place bo ali bino surtout ils ali wa passer ali au bomoni ke bogoya boya ce famille tozali alors mais tana ekoki au petit kali tu éviter le beza tour anan donc c'est ça sœur Dorine ngayo nayaki ndengo lobaki na ngana yaki ya Dorine kimbukusu wana grande sœur na pesio ba mbote ba courage belé yaya tout ça ba chrétien mes condoléances ouais tout ça ba chrétien pas ces alliés ça m'a pesio makasi ou akuta biso baleki nao to yambao merci beaucoup en tout cas ba dédicace ezati bon ekozanga te na pesi mbote na nga na ya Jano Binanu na pesi mbote na nga na président John Ndonga na pesi mbote na nga na Mukobatu Yanfu na Paris na pesi mbote na nga na bana nyonso ya Mbanzalemba na pesi mbote na nga na maître Socrate Kasongo il a dit il a fait na pesi ba mbote belé na pesi mbote na maître Chuki en tout cas biso bana Mbanzalemba to na matanga donc merci beaucoup bonne année. Merci beaucoup papa et c'est mon mingi ozanayo pour tous qui n'ont posé un les abonnés fidèles de Gemidor TV. Par là vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. On a yambaki pona bino moko ya ndako oza pena mwana ndako na kati ya livulu ya ndeko ya pasteur Christian Kimbokoso alliance d'Akumuda Newman Boyoki Enenga Lobi par rapport à Barimer et Circulaki par rapport à tout ce qui s'est dit par ya liwa na o ememi pende ko na biso pasteur na biso na liwa et ça est vraiment bien makasi. En tout cas merci mingi na mintu mozaki brancher scotché pour na kolanda biso bozala toujours brancher sur Gemidor TV awa ne boko sabe information nyonso réelle concernant les obsèques de pasteur Christian Kimbokoso alliance d'Akumuda Newman. Toute l'équipe de Gemidor TV ba joyeux Noël et bonne année na bino biskato bozali biso toza toujours awa musalande et ko continuer to kokoba par rapport à Nistolinga Clarisse Van de l'on site relevant je te salue pourquoi pas à celui qu'on appelle ya Freddy Ngoma les coutumiers, ya Freddy Ngoma tala pe misongamboyo et ça l'a vraiment bien makasi sans oublier encore Eric Ewena hein balobi les sacrés Eric Ewena l'homme du moment et penara sacré Eric Ewena bambo tebele bisika ozali quant à moi Aurélie Veron je vous dis bye bye et à la prochaine. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo, la chaîne par excellence.